Soko yo lobi mabe pona Belleville nga na ya man lobi mabe pona Sila. Muto akufa na ete likolo etelema te mukili bat ba oboyo ke wenze te balamba ba resho e ko boya ko pelate bat balamba fufu balia. Batu ba ko boya ko sokola te mukili ko telema te moyo ko boya ko bima te to buto ko boya ko ya te. Likolo ko kwe ya te. Soko yo lobi olobeli Belleville mabe na koya ko réencadrer mo kondina yo oyo sale la parce que tangu yo so ya ko loba mabe pona Belleville bino ba fan ba ko gérer bino te c'est que Belleville pas ko gérer bisoté yango fivette ko lelaté c'est pas le moment n'est pas encore là tozo kiende nan po yago la kutunda zawana. Il faut ça dans 4 mois. Na prison na non 4 mois non ya bolé ya. Bo bi bolé ngo bani ya gratuitement. Asa no 4 mois va ba fungola. Oki. Buzomba na bino bo message ko sala ona batu. Na ngate na biso fivette. Ezala mbala no liboso pe so lingili. Doka mi ba eta na oyena ko simba mama na ba ko simba mama nanga. Kieba na nga poli makasi. Bésil nyama mwasa mutakala liboma mutakala transforma mwasa mutu nyonso nyama eza mbala na suka na ebisi yo ki fia salité yo benga na salité yo benga na salité o machine no keba na ebisi yo ki keba na nga makasi fivette ona sonité ko ba peke ba ebisa plasma surtout ye plasma soki na zwe na obeta yo fivette yo ko obetanga fivette yo ko obetanga. Pesa na rendez-vous na imika. To pesa pena rendez-vous na imika pa to kutana. Avant to bandana bituma to sana miss mutakala. To sana ba miss mutakala yo ba longo le manga longo be ba tele miss bisobo. Tali sanga baba kuku nyoso ba sa ba mi pende lemba ba sa bilongi bigugu bilongi loko kuku shaka zulu nyama. Zakata yote olobite loko ba tiranga tenga fona tire bango kaso yo kango pete oyo kango akutu bilombe ba kokati otuna te ya tele chakendabi fivette otuna te ya tele chakendabi tele si otuna te kendabi o eza lopango bangala so luki bitumba na famille boto eza loka oyo luka bitumba na kata lopango bangala oko bima mubimba te yo finga neti banani yo pela est-ce que yo pela nengo mitali bongo nde pela fivette pela nengo za la pela na kata douche pona douche skola na bilamba te kala po skola yo skola na kikozo yo fivette mayamba skola na kikozo na lekali boso lupango na kokate tabala sanga bifi balali balali bono kumisete siko c'est le moment lion peno kaka boma bakasa bagnani aboma Marina la bangungi alelisi aliebino 3 points Yagola va en prison Yagola elle mérite la prison parce qu'elle a insulté Batou a outragé ma personnalité à Batou a fingi Batou alobi makambo kolobate. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensiez quoi? Qu'on la laisse tranquille, en liberté, à continuer comme ça la mission. Il m'a tout le monde basé dans la chaîne YouTube D. Chose grave. Azo neka ko finga Batou. Pourquoi tu n'as pas tout sous bon mengo bande ko ba famille bota. Azata na chaîne YouTube D. Ya kaneka moi sur na kapi ngana longola ke na musala poani chaîne na yezu ba déclaration ya batezu ba ya mama ba signalisation abi kamono diaka ko kamono diake yagola pardon bango na yo yango bimana tika no chaîne ngana luka journaliste. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend RO Bokozwa vidéo oyo bonjour na Baenyo Sobazwa Kalibaku malamu ya kokota na Victoria Congo Victoria TV
chaîne nabino obo esika bolandaka basango ya belle vie esika bolandaka makambo nyonso ezokoleka na monde ya théâtre esika bolandaka motema mabe ya batu oyo ba détracteur o ba yini belle vie pour rien mais ça pour autant belle vie ça bango likambo ba bonjour na bino bisika bozali na pesi bino bambote ebele merci pe na yo moto kwei na libaku na vidéo o mbala liboso na pesi yo bonjour na to bonsoir na yo pourquoi ela moto moko malamu bisika nyonso bandeko na ngai ya famille bota bozali boza tellement ebele na pesi bino bambote fo na ndiko tanga bakombo a omona na otanga batu mususu ba misu na otanga bango te bakosepela te yango wana kaka en gros na pesi bino mbote la linga bino mingi c'est votre maman Kulutu ya famille bota je soutiens belle vie en 100%. Je soutiens belle vie, j'aime belle vie inconditionnellement. Na bongo temps on atangi kombo belle vie. C'est juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Belle Vie TV, notre chaîne éducative. Chaîne Nabiso Oyo était à Kabiso, chaîne était à Kamabota, chaîne était à Kabiso, et ça, c'est un film à Kitoko. Oh, Bokilo, na Bokilo, Bako Van Nabota, la film, sans pour autant se gêner. Ma bémoko, elle est ratée na Kati. Ma bémorote, oh, baby, ça ko baby, sa éducation à Batu, na Kati, et ça la raté. Bongo chaîne, wana lelo, et kokisi, 6 ans. Depuis que Belle Vie TV, la chaîne, et Botama, jour pour jour, aujourd'hui c'est 6 ans. Elle a totalisé 6 ans, cette chaîne. To tombeli yango mobu malamu. Bolamu ebele, to boaki ba flair ya malonga, nzamba continue ko bomba kolo nango. Ape sa makasi, sagesse, intelligence, pour a continuer ko sala musala la isusu kole ka côté a sala kango déjà pour na ko sepelisa bino. Nzambe pe bomba ina bomo APC santé malamu apesa e kimia malgré bango bambonge malgré bitumba ya banguna nzamba zala toujours na place ya ko batela belle vie pe ko bomba ina makila na ye bongo bisono stomona ki ndenge mwana mwasi oyo ya Liliane na kombo ya Yagola o bat bayebi na kombo ya Yagola na TV ndenge mwana mwasi wana abtenaki ba propos oyo bon moto la ngai ezo permettre ngai te pona ko répéter yango sur batu ebele particulièrement la Belle Vie qu'on dit qui est notre maman de famille Libota. Elle a été insultée donc je sais pas moi donc a baby saki le kumu ya mo ya Belle Vie mais Belle Vie te mutakangi saki to monaki ka ande balobaka nde ba congolais balobaka nzamba la kate depuis satana tumbambe tunaye ala la lisusu te nde toyaki komona mwana mwasi oyo ya Gola satana kambaki ye po tokoloba nzambe te nzamba kotinda mutu afinga mutu te satana kambi ye lokola bitumba ezala ndede ye na nsima mokongo ekambi ye ekotinda epai ya mwana mwasi oyo ya motema mokusi oyo babengi na kombo ya Marina Laba mwasi ya tembe mwasi afukamisi tembe Marina Laba l'artiste Marina Laba à part kozala artiste c'est une femme de quelqu'un. C'est une fille qui oh, elle sort de sa famille. Oh, elle a une réputation à préserver. Oh, elle a une vie à direct à salango kezamalam. Oh, elle a une réputation à battre là parce que réputation ba sokolango na maite, ba sokolango na savante, tout le monde appelle magasin moko songolo pakalato ba sote ka réputation ya mutu. Ezana batu autant ba omona ke mutu azolo ba no mabe na TV. Mutu wako ndima ngona mutu wako tia tembe ako ba temba kama lobi pona Marina eza mabe eza lokuta akosi mais eza na batu musu bako ndima ngondeti batangambu ya baba Cook bazana pona ko encourager les mal bazana ba ko encourager batu ba finga batu ba bebisa lokumu ya batu na TV bango ba sepela eza ndenga moko na ya na biso ya théâtre o ya Gabi lelo ya Gabi a se sacrifier na ya komi moto gashi ya baba Cook pona koyako kote la baba Cook to mona ki pe ya Gabi ndenge ayaki pona ko condamner Belle Vie que Belle Vie akwe ko kangisa yete mais yango eloko na ye lilelo te lelo na ye particulièrement pona mwana mwasi o babengi na kombo ya Fivette Mayamba Fivette Mayamba Fivette Mayamba Fivette Mayamba Fivette Mayamba. Obi que Fivette Mayamba osa courageuse, laisse-moi te dire ma sœur osa courageuse. Toi tu crois que ko finga obino boya ko finga batuna TV.
Tivette. Yo le kinga na ofinga. Yo le kinga na mabe. Eza peut-être ba mususu to koma ko banaliser ngo tali pe likambo memi obitena mema ngota na nzela oyo. Mais comme yo za imbécile. Vous excusez-moi pour le terme parce que Fivette Mayamba a mérité à l'imbécile. Pourquoi? Parce que Fivette Mayamba vient décider, elle cite mon nom à la télé sans pour autant avoir un problème. Mais ce qu'elle aurait quoi il m'a bé parce que yo osa toujours, et la musique. Wangambo wana kuna, ngana ngamba fali. Na mena théâtre, osa ngambo wana kuna ngana ngamba Belleville. Fivette, yo penda tu crois que tu as 10 kilos, yo benga nga zoba. Mais quand tu as la biso mi ba de façon de faire réfléchir. Ezanga internet mte sangi singana yo, YouTube mte sangi singana yo Fivette. Sa YouTube ngana to kuta na wapi. Ça na bine exercer ma profession nanga. Ngana yo to kuta ne la wapi po yo besoin courage. Ya kobenga nga zoba. Ngana okozwa courage ya kokuta nanga wapi po benga nga salite. Na ite salite ngo Fivette. Koto vana na matonge wana, place ofutela ndako na matonge wana kota wenza jarkata. Ma chérie. Tango kanga ndako no solo humidité wana mona nga Clarisse na kati. Plasma oyo zo benga, plasma nzeta fufu na oyo lamba bafufu na nteba. Ou bien neni. Omelai lungwila, omelai ntsamba, to omelai lotoko. Ozalende na posa na lo, ozala na posa ngai plasma na ya kolobano na TV mo na opeso succès kasi. Poso nzoto na yo. Na bando na poso nzoto na en tout cas lelo na décortiquer yo. Mobimbo sepe na ngate. Ko banda na muto yo kumisaka yo sanzola kama muteke. Na leki na bien. Na leki ba na bien. Na poso nzoto. Na elongi. Na nyoso na leki no mama na bino oyo bino bokumisaka. Wake lokota mundibu pakistanais soi-disant Zumubali. Fivette Mayamba silama na nga keba na ngai nga na nga ba mesana na nga te. Nga na mufuniambi. Rebeli nga lobani mukinza solo mabe ba mesana na nga te. Na ko utona beti yango pena boy. Okozwa rime chronique. Nga ba mesana na nga te. Nga pena ne ba nga ba mesana na nga te nga na mabe makasi. Fivette Mayamba na zaka mabe. Pourquoi moto basaki na émission a conseiller que to ba ite ke lobana na bato musume ko lobana plasma te nga na épargne raté. Ngande na za boye. Ata fourmi mo besoka za bakouk. So lobi na nga je viens. Na ko ya. Yo Fivette Mayamba. Avant zwa courage ya ko lobana ngai plasma. Obenga nga salité. Tika olata bilamba na ba filet olata kaloko amuto oyo kama lili. Fivette. Ya la sabatu mupende. Tu comprends ma chérie? Mupende hein? Ya ka mupende. So yena mupende. Oyena libumu. O comprendre si Fivette. So yena mupende oyena libumu. O comprendre? Avant de faire ça, c'était moi si on a une salité le comme talent na terrasse. Fivette ozala na couleur ni na yeba couleur na opona yeba teint na ozala teint ni caramel, teint métissé, teint clair ou bien ozala na teint ni. Ya oyebisanga. Yo pende loko ya Fivette loko salité fi à filtre. Moi j'ai pas besoin de cils artificiels pour me faire belle. Je n'ai pas besoin. Il y a lentille. Pendant TV. Je ne suis pas esclave, il y a make-up. Pour que je passe à la télé. Fivette Mayamba. Na moulungue zana Kishasa. Ola taba col roulé. Ola tara salité le quoi moutali boma.
Yo kanisa biloko lataka. Nanga kosa obongo Fivette. Nanga kosa yo ta mwasa soni o nyama. Yo za mutu yo rova na TV yo loba nanga. Yo ro finganga. Yo za mwasa ko finganga Fivette Mayamba. Telanga lipa mateko fele oyo. Yo vanda Alexa tana na TV ngasi ba balanga kala. Na kutela de na Bourgmestre depuis 2018. Yo ero boyozo sesengana nzoto no yeba na teke za ya mubali nini. Tu te fais baiser avec n'importe qui. Tu as du courage et on paie sa belle vie ultimatum. C'est parce que yo ozana confirmation. Même si belle vie a fourni ya gola. Cela ne te regarde en quoi même tu es qui. Mais yo lombe c'est yo moto gachi ya babakuki. Le roi tendresse à kimi azala munoko lobate. Soyons batindi yo fi anduta nzote pasuka le roi elamba diarrhée. Yo fi anduta yo. Yo fi makwanza fi mbasu. Fivette Mayamba moi ça salité moi ça boma mwinda. Ozali na poste na se rabaisser na niveau na yo. Toko saka na bien. Fivette mwana nganga. Tala fiyo papa nganga c'est là-bas basi ceux qui kisi ya mibali. Akabe chance non sorti kala tono vide ozoko yenga na babali wana yo kanti ozonga na nzoto nanga. Yo Fivette Mayamba. Kieba na nganga ba mesana nanga te. Kieba na nganga ba mesana nanga te Fivette. Kieba na zo yebisa yo. Avant yo loba nanga longola na ba salité ni yo so na ngona plikola pona. Tu es tellement trop sale. Olo koko ba Shaka Zulu yo. Nanga yebisa ko tango tsa lanti de mamwasi. Na yebisa ko tango tsa poudre nyovie mbele ne longyo ko ma mwasi. Omimona Naomi Campbell. Yo loko alataka ozolata bilamba hiver na moya Kinshasa ya 32 degrés, 35 degrés, 45 degrés. Ta fia buibui na nzoto nyama. Fia nzoto pasuka nzoto salité. Yo finganga. Fivette, wali boma. Omana loko luki. Oko sili sango na émission ngaba mesana na ngate. Vous comprenez? Vous comprenez qu'il cherche à moulungele, qui se trouve biloko aboye, au moins à Fivette, à la télé bino col roulé. Au moins à Fivette, na moulunge aboye, Fivette Mayamba au moins à bolé libino me à des vidres. Bobenga ngoni ba. Baba na balata na hiver kuna, somme dalati mo eloko likola genou, au moins à chez moi ba. Si comme Fivette Mayamba ya la télé bino na moya 45 degrés, 47 degrés na mboko. Yo ko vanda na open na TV zo loba pe lokwa mutu ba yo ko peke lokwa mutu o loba. Yo Fivette yo. Ezala mbala na liboso pe asuko zo lokwa koko ba Shaka Zulu longi mabe munoko ngoma lokwa liduso pourquoi ya chesere sa dusolaka. Yo kasi yo le kinga na impolitesse. Yo le nga impolitesse nga na mo bandal. Impolitesse banana bandal. O comprendre? Important c'est banana banana toi ça rateti. Fivette kieba na na émission nzoto salité. Oyoki. Ezala mbala na liboso pe asuka ko tanga ka kombo na ngate na TV. Nyama zamba. Fia mbasu nyama fia ba problème na ba tonga ba boka la ba mbasu, ba boka la ba PC. Likona ngondu te pasolo nzoto lokwa ba se ba biyibi aponga bi. Yo, na pesio permission yo tanga kombo na TV. Oyoka isango ngam na kenda ko kangisa Karine na yo liagola. Oyoka isango ngai mna kenda ko kangisa ma chérie na o. Fivette, eza la mbala suka ngam na tinda la fungola ka ya gola munoko papa na TV ba do finga belle vie. Ngam na tinda ya gola finga Marina laba. Yo mwasi atembe moto gashi o ba bakuki ba bimisi. Ya ko finga Marina laba. Yo na sonite. Ona sonite na ebisio. Fivette kieba na ngoyo ke bota bana bilongi compliqué bana no kanga moba photo na fixe kieba na na ebisio.
Moi si baebe la kata na botel, soki longe ya mabe na botel. Si fait dans lito mo munene lokwa ba pavillon zando babuka, ba pavillon ya zando. Tala lito mo munene. Moi ça lito munene. Moi ça nzoto salité. Moi ça nduta tina lolemo yo. Ah pe na pesi bino 48 ko pesa banani. Ta fille est incapable de nyonso na vie nyama. Mwana no moko mobile bota Kevin na otangi sata mwana feste mwana tamana na ba kuluna ya wenza njakata. Yo menga na mwana bongo. Fiveti vina ngana eko kante keba na ebisiu. Oki vina ngana eko kalite. Fia nzala nyama ta fille peda a utilisé ka nyama pas ça ba vu na chaîne na nyama ta zoba ba liaka na 24 nyama ovandi na ope fungoli pe mbanga na munene wana ofunga pe longino wana lokwa ko ba chakazul oya pe fa na tv ba peke et surtout place mana ça na zue na bete yo ko betanga ngana ebinda kuna ngate yebisanga kasna ya oluko journée fiveti yebisanga na ya oluko journée yebisanga na luko mkonini to kuta na to pesa na kasi rendez-vous ata na imika to pesa na rendez-vous na imika o mande na sepelisa yo ngana bato sala ba ma jena te ngana sara to la te oki je suki sakayoti Fivet mayamba tout fina yo kinga funga mato ino bie tout fina tout fia caméra et filma ki yo son téléphone tout fia micro salela ki tout fia moto ba sala na émission yo betanga olingi na yo luko na kasabu kote ba sala émission na bino wana yo liboma to meka rosa liboma nga liboma moko na fola en liberté keba na émission OK Muto ya mwana mabele pete na otanga komba za inga plasma. Otanga komba na ngapa nga solisaka yo. Na solisaka yo nga yebi yo. Na solisaka yo. Mwana bina mazanga soni bo. Yo mwasa tembeke na makala luka avocat. Luka avocat zola ya gola. Luka la avocat samba bangu. Te finga marina. Obanga marina ya depa nga mabele pete. Yo na soni te mi bale yo zo finga fikina yo za mobile lokwa yams. Oza mobile lokwa mondirba, oza mobile lokwa tadi, oza mobile lokwa jeri, oza mobile lokwa teka. Fiveti kieba na nga yoki. Soko mza liboma na senga forme la primis. Liboma na senga forme la diamba. Nga liboma na nga na botama na ngola bima na ngola liboma mama na nga Fiveti mayamba kieba na nga na ebisi yo kieba na nga silamela nga na ebisi yo Oyoki kindoki na bina bata théâtre bozala nango lisanga na bina bata molili bosali do bolinga batike na bina belvi bonzoye bolamba belvi na tuni yo Alors, la vérité, yo pesa banana 48 heures, loko, yo pesa banana 48 heures. Yo loko, zanga mutuna makolo, yo pesa banana 48 heures. Avant, le bapenda mi, so lo ngole ba nduta de nanzoto no. Moi ça nduta, moi ça salité, moi ah ba que plaque version la jeune bête salité, salité wa, na ni salité. Fian kiele ne ma fian zolo bouger, yo lo banane. Liboma na yoki liboma na eza mbala na suka na meteka na saka star vina yo na meteka na saka star vina yo kieba na ngana ebisi yo vivet ko tanga komo na ngana buzo bate moi sa salité moi sa boma mwinda yo moi sa salité yo pela yo sa yo ko finga belvi yo elo moi ya pamba nyama elo mo ya pamba zanga mutuna makole zanga ta sens Aba munene vitamine oza nango ozomela ozoka evimbisaka miso evimbisaka munoko evimbisa ta fia matala na oloko mama bango sila nyama eteni ya studio no lala na mwana so beti mukinda mwana yoki eteni studio no lala na matonyana kiema na ngana ebisi yoki
Keba na nga fia l'échec nyama. Keba na ngai. Oki. Buzoba na bide bo message ko sala ona batu. Na ngate na ebiso fivete. Ezala mbala no liboso pe aso lingi. Doka mi ba eta na oyena ko simba mama na bongo simba mama na nga. Keba na nga na poli makasi. Imbécile nyama mwasa mutakala liboma mutakala transforma mwasa mutu nyonso nyama eza mbala na suka na ebisi oyo kifia salite yo benga na salite yo benga na salite o machine na keba na na ebisi oyo ki keba na nga makasi suivante ona soni te ko ba peke ba ebisa plasma surtout ye plasma soki na zwe na obeta yo fivete yo ko obetanga fivete yo ko obetanga. Tu pesa na rendez-vous na imika. Tu pesa pena rendez-vous na imika pa to kutana. Avant to bandana bituma to sa no miss mutakala. To sa no ba miss mutakala yo ba longo le manga longo be ba tele miss bisobo. Tali sanga baba kuku nyoso ba sa ba mi pende lemba ba sa bilongi bigugu bilongi loko kuku shakazulu nyama. Ozu tendresse longi ma be. Nzoto ma be nzoto salite. Ozu yo miso loko dum kiele. Oyo ko baksa na yo mutoke fa na tele polo makam na yo pena yo fivete yo. So ba mwasi pena lata bilamba saba. Lata ba bilamba saba na tala yo. Na comprendre on a vie au moins on ira le soir batu lo lenge bato bazali kitoko koleka yo po sanzoto mie yo fivete yo boy. Ozango wapi yaka. Ozwa ya la sabat ba mona tolo na yo, tu ba mona. Ndute kate ti na kata lisu yo, fia nduta makasi. Likola ko luka produit za no muta mwindu, za no kana mwindu lote, oke luka otela kotela pe boye nzoto. Oya okoma na tema bo okoma na posonde mona pilipili. Yo na bokoma na couleur ya pilipili tuma comme couleur ya tomate kotela. Okoma rouge. Yo benga nga salite nde mama na yo. Salite nde yo na mwana Kevin atamba na lipapa ekatana. Mwana jeune fille. Oko otangisa mwana classe te Fivette Mayamba. Oko otangisa mwana classe te mwana liboso so sesengana na balabala. Toi vie mon côté. Toi vie mon côté Fivette. Ngana toi vie mon côté za mbala suka. Ngana za madame ya mobali moko. Mais oza mwasi ya mibali san. Mwasa goûter laisser mwasa boma mwinda. Yo oza monopole yo lo balanga plasma te. Yo Fivette Mayamba yo lo balanga ndeti nini yo Fivette Mayamba yo lo balanga ndeti nini ndeti salite ni yo benganga. Omona nga sika na lumbela solo. To mona nga na kamanda kuterasa ndaku na na kota wenza jakata wana. Omona nga na terasa ndaku na wana. Tango okanga ndaku na sola humidité. Omona nga sika mona yo. Ta fille azanga na valise ocha bilamba fia des autres fia mitelengano. Fia makuwa njebele, fia ya pesebele, fia mbasho ebele na nzoto. Ngano to avi moko te silama. Na kwa famille boto kutu na visa kata yote. Olobi te, loko ba tiranga te nga fona tire bango. Kaso oyo kango pete. Oyo kango kutu bilombe ba kokate. Otuna te ya tele chakendabi. Fivette otuna kate ya tele chakendabi. Tele si otuna ata kendabi. O ezalo pango bangala so luki bitumba na famille boto ezalo kwa o luka bitumba na kata lo pango bangala oko bima mubimba te yo finga neti banani yo pena est-ce que yo pena nengo mitali bongo nde pena Fivette pena nengo zala pena na kata douche pona douche skola na bilamba te kala po skola yo skola na kikozo yo Fivette Mayamba skola na kikozo na lekali boso lupango na kokate. Tabala sanga bifi wana peka daya kwa fina tateva vanda kabimakawa. Yo kanzanga na okosa. Ovanda wenza jakata. Antro wane kota kala wenza jakata. Tana pa sotateka bampuli. Okoti yango.
lopango mo ezalaka na babuki nde sope ndako sope ndeni nde bato maboma bazalaka sope fulu sope ndeni en face eza vide portail mo eza na mwa terrasse mo eza na batimolo yango papa mesala solo boye pour comprendre bien na prince Kasavu so koti na kwe avenue na bino eza place basala teke loué wana na c'est la maison de la Bible au koti avenue na yango wana te Fiveti keba na ngai Fiveti keba na ngai na ebiso nga ba mesana na ngati na mabe makasi ba mesana na ngati nga ba mesana na ngati na oyebisa o salite zande yonde ngoza salite na molimo mbindo oyo chelanga fia kaleso jaune dessiné ba carte géographique na sama kolo yo ngoyo chelani talanga omoni ngaso la bina na utiliser lo pena ki bandal pena ko okokate na ebisu keba na ngai so la bina utiliser lo pena polité sa bandal okokate na ebisu keba oki na muto azotinda bino na ye moko atchaka basili lokwa kepi tandance atchaka si basili milai lokwa mami wata bokieba na nga na yebisi bino buzoba na bino na nga te oki nga na kopermetaka jamais muto afinga belvi na kopermetaka jamais muto aloba mabe sur belvi na ata oze dingwe so fingi belvi na kofinga yo nalobi yango bien ata oza edingwe ata bakela musa Selemani aye o balamusi Texas o bakela za Goldberg ata Goldberg so fingi belvi na oya boka yo Fivete Mayambo kaka yo Fivete Mayambo kaka yo nga na mona wana ubi atika ndamu no na ndako nini esala yo bakoza na batampo ebele ngam na tinda ko keno pakola bipakola pakola na moins cher poko na niveau komeli wana avaya oloba nanga avaya ofinga nga longola na filtre o comprendre ko kanga photo na snap te longola na filtre avaya ofinga nga po yo penda na mone loko ya ofingela nga te oyo yebisa ngo za makoma kolominene lokwa mbaso etula na bala yo ona bala tongo to mona te photo te vidéo te preuve te et choli na maya kalamu kieba na yo Fivete omoni muto otinde kolanda na lo yenge leke chute kolanda na lo yenge leke chute paso meki Fivete na so meki mweka doktangi koma na bonaka poli na finga makoma na mir makasi koleka yo zem poli koleka te ngana zem poli koleka yo koko supporter ngate oko supporter ngate za mbala na liboso pe asuka lapa ngana lapa mabela mama na yo oki nga Fivete lapa kombo na ngana lapa mabela mama na emisi yo bwa jeno ko sosité na ka muninga na yo te na emisi yo oza même pas ta na cheville na ngate fille oza illettré analphabète que tu es tu n'es pas à mesure yako se mesurer nanga tu peux pas te mesurer avec moi avant lobananga faut ma classe Fivete Mayamba avant yo zo monopole lobananga plasma obenga komba plasma na TV il faut retourner à l'école va étudier tu retournes à l'école aussi ici aussi diplôme d'état ok université otangi obimi kuna be distinction nde oyo fula mbanga tant que ozanga toro ndenge oza bongo Fivete wana droit fula mbanga na epa na ngati oza pe na droit ya koloba na belvi te oza nyama zamba makasi ezala mbala suko na buzoba na kotira ngate na muninga no te ngana yaka na teve pona olela bo mwana te elongese kubi yo elongese ke mupandi yo zo kolela na 32 ans 32 ans oza na mwana 24 ans obota na 12 ans doko boyanga na teve boyanga ko wanga na kimwana keba na ngai oki na sala ka ba jena yo te
to sangisaka maseki na yo te ngako na yeba tete ke yo finga yo po finga Belleville na yeba te oza liboma fivete on a problème à mutu va te faire soigner fivete mayamba keba na nga na yebisi yo donc bino elo na yo comprendre baba mpuku baba kuluna donc pona bino ba on dirait que bino nde ba na droit ya ko finga Belleville biso to na droit au finga sila te on dirait ba okanta bongo nde ba okanta de bino ba na droit lo bela Belleville mabe biso la famille bota to na droit ya ko défendre la Belleville te nde bino bokanti na mutu na bino kasi ma soi-disant maman na bino oh parce que ya go la insulte de gens pour pona sila non sila zo la ya go la nani azo la avocat bon ça sila zo la ya go l'avocat ya Belleville nini dobina bakanza ko de mukolo so zakali mukolo yenga oyena tevo fingi mutu batali yo oyena tevo fingi mutu batali yo oyena tevo fingi mutu lelo batali yo yelo be batalo be lobi to sala pele ya somo o etala manana ebi ke ganga tima monele kati tebi YouTube ne tambola kati tebi ngo bien nenge tambolaka donc yena yo tu es libre donc Belleville azana et l'autre côté Belleville so mérité ba finga ye Belleville so mérité ba lo bané mabe donc kanchana bino teke batu ba obanga bino mutu obanga mutu azate soko yo lobi mabe pona Belleville ngana ya lobi mabe pona sila mutu akufa ete likolo etele mate mukili batu ba boyo ke wenzete ba lamba ba resho e ko boya ko pelate batu ba lamba fufu balia batu ba boya ko sokola te mukile ko tele mate moyo ko boya ko bima te to buto ko boya ko ya te likolo ko kwe ya te soko yo lobi olobeli Belleville mabe na ko ya ko réencadrer mo kondina yo oyo sale la parce que tangu yo so ya ko loba mabe pona Belleville bino ba fan ba ko gérer bino te c'est que Belleville pas ko gérer bisoté yango fivette ko lelaté c'est pas le moment n'est pas encore là tozo kiende nan po yago la kutunda zawana il faut ça nan 4 mois na prison nan 4 mois nan ya bolé boyebi bolé ngo bani ya gratuitement asa no 4 mois va fungula procès ti tanga bana ko samba ti ba ya ko katela ye ti ba ya ko bola e 5 ans na ye 5 ans de servitude pénale. Olika makasi boyagola. Bino basi atembe ndeko na bino za na prison. Bo lukela avocat, bo bisa mama bino lukela avocat. Bino boya koloba, ne bino boya ofinga bino bakanti e baksani. E bakselo te. Ezo bakselo côté, e mi sapende on a bino na prison pété. Bino problème bino ezaka ke. Bo kende ndeko tala ndeko na prison. Bo ede bo lukela ye avocat ya makasi. Bo bongisa pe mbongo. Pone zama akofuta pe ba mandi ya l'État. Akofuta ba mandi, akopirige pe peine na ye. Lokola bino bo alibota mo be mayele zate bo aka libota nyoka. Miss Lolo avant d'y pour faire des cons, elle se fait du con pour avoir un finger batou, pour dire n'importe quoi, pour ne rien dire à la télé. Au lieu de les Babylona. Les sata Babylona, moi na batazako finga pona mama na bino. Azako swane ne mama bina bima alonga na guerre o bango bayaka ko luka ça pour autant biso to sala na bango guerre. Et alors baba cook boko vanda kimiate.
bolukela mwana bino afu bolukela mosali ya mama na bino avocat ero bino bokofanda botin bobongisaka deya bamanda ba 3000 so ba 2 millions ba 2 millions ba 3 millions bobongisaka déjà c'est pas le moment ya kosukola maboko yagola soda makasi yagola ok na belle vie bien voilà les résultats yagola pena niveau asoke na belle vie balali balali bono kumiseti siko c'est le moment lion pena kaka boma bakasa bagnani aboma Marina la bangungi alelisi aliebino 3 points Yagola va en prison Yagola il mérite la prison parce qu'elle a insulté Batou a outragé ma personnalité à Batou a fingi Batou a lobi makambo kolobate et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensiez quoi? Qu'on la laisse tranquille en liberté à continuer comme ça la mission. Il m'a tout le monde dans la chaîne YouTube té. Chose grave. Azoya neka ko finga batu. Poko tene batu mususu bo mengo bandeko ba famille bota. Azata na chaîne YouTube té. Ya kaneka moi sona kapi ngana longola ke na musala poani. Chaîne na yezu ba déclaration ya batezu ba ya mama ba signalisation. Ah oui, kamono diakako. Kamono diake. Yagola pardon bango na yo. Yango bimana tika no chaîne ngana luka journaliste mususu. Poani elle était sage. Atali balobi ngana ko perdre chaîne nga po niveau mwana zo fingela awa. Oui nazo talama. Oui nazo talama mais niveau ya bato bazo signaler ba vidéo. Et tumba na belle vie au pikapende. Belvi azama mungala aboti biso bana e bangwandi bangombe ma kaka di kwangola kaka boy lopangwa bangala famille bota lopangwa bangala biso tawa ilombe c'est to banga bitumbate toko ya tam biso toko ya yo memami na sentiment de biso toko ya lokwa yagola abando finga belle vie gratuitement abandi ko coller belle vie o eza belle vie te likola trouble a ko défendre si la bien te do ye fa ya ko finga di bota nyoka lelo yo fizette mayamba so fivette mayamba so ki nani je sais même si tu sors de quelle brousse mbala moko subitement na TV place mazaka salité ah fivette wa salité makasi yaya ah fivette ata yo moko omela diamba avoya na TV fivette yakako ya boeza mupende yalakisa bato mupende lo bamona ko fivette tika ko tia meya de vidro babengaka soki babenga ngoni ba file wana ba wana olataka ba file na moi makasi eke tia nyomi obombaka nini ma chérie obombaka mbende ndenge pasola nzoto yo benga salite na ndeni yo nde mtu moi sa salite moi sa skele moi sa somo yo finga ngate nga lekio na mayele musika na lekio na monde ya condition de vie na lekio makasi na nyonso na lekio makasi likolo nango oze loko te zéro. Donc quant à toi, j'ai pas beaucoup de temps à perdre pour toi. Keba nanga silama salité nde yo pona place au vendre salité et là t'es le poison salité pour tu filtre ba papier pe o tshana mirandaku na kama mwana TV lokwa ilongolo likelele yo moko fivette mayamba ilongolo kwa koko ba Shaka Zulu otali pene longino na tioko na mato etelema lokwa lapin okoka nina nga okoka nina belle vie ozofinga oza tellement trop sale oza pa salité ya makasi blague te yo so ba contrôler be ba mono bipoti ba mono bipoti si fivette oza pe ozangi bipoti te so ba contrôler beta silia bilambe kozala
nga non permettre yo te eh pardon yaka penza ya oloba na nga otie basile te otie filtre te otie lentille te otie manzaka milai te ya bilai lokwa ndoki te olati pe col roulé te olati pe filet te koto oye bato bamona mi pendule ozo comprendre oye pe na mi pende bamona mi pende so pe na mi pende oye ka na filet e na pantalon koya te lokola yo signé rando yo nde siko moto gasi ozo ya bunde ya babakuki premier ate nga nalakisi yo kana biso olingi tokutana topesa rendez-vous na imika bapanzela nga na yo deuxièmement so olingi lokwa yokomi moto gasi ya babapuku banyau babakuluna okomi moto gasi na bango sisa na badevoir oyo napesi yo wana nde tosakana kitoko okomprendre yo mutu abotana mwana tamba na bakuluna tamba na bafazere wenza jakata nzambe pardon yaya nana tana ote jael ana poto sikolo kwa jael so akenda poto ngo remplace nga okokanga te nga na famille okokoka nga te na yeso keba na yo nga bamesanaka na nga te nga naza mofunyambi na rappele yo lisusu kenda luka muyaka tu na ye mofunyambi alingi aloba nini nga naza mofunyambi bamesanaka na nga te ndenge oyo okanga na tv nayeba okanga o makasi nabundaka bamisio ya rando ya blagi te nga nabangaka te nabangaka te mpo moko oyoka na nsomo mpenza olobi ka na belvi mabe na simbi sila oye na belvi na ye na sila oye na belvi na ye na sila yo moko okomprendre te ngaka na relation na yo te okomprendre naka na relation na bino te naloba yango bien na relation na mutu te namona bino ka nde bozala boya bato nzambe asala namona bino mais relation oyo tosakana tokutana basomo tosangana tolia tobela ezala te na lisanga na bino ya bapedula na oyo osana na osani na lisanga na yo na lisanga na bino ya balesibien na yo osani masanga na bino na yo luka ndeti nini bato oyo bosala bango masanga wana nde babanga bino nga na antecédent moko te na bino naza na eloko moko te bino bozala yango boloba na nga eza te sifete mayeba keba na nga nayebisi yo buzoba na okelukela yango esika mpe ekelukela yango place abon attendeur sali so oye na oya makasi ya labai ya la popo na oya mpenza makasi na olakisi oke na warriors mpo so oye na ndenge afali na oye na ndenge abervi na oya makasi lisusu koleka mpo koregrete olapanga j'espère ke bozalaki ebele ya kolanda biso napesi bino merci botika malamu s'abonner massivement, partager ma vidéo, aimer, commentaire. Merci beaucoup pour la j'aime ma vidéo. Oui, merci beaucoup. Même YouTube m'a félicité. N'a sali beaucoup de j'aime, n'a sali beaucoup de vues, plus de vues par rapport à depuis chaîne Fungwama. Na moi oyo, n'a pas si bino pena merci et bien na like na bino vraiment famille Bota non, vous êtes ma famille. Je vous aime beaucoup vraiment. Merci, merci, merci beaucoup. Botika malamu soyez te toya lisusu on est ensemble hein? Pas de souci to consommer film na biso moto mona nde film sezo kende ni sezo ke kitoko makasi to moni male ya makamba sali mobali ne likula osenge ka divorce to moni o male ya sali pasi makasi basi ya bongo penda bazali basi penda ba roula ka mibali bongo baza penda yoki kaka ke amoni bomenga mobali comme belé akomosenga divorce sans porter problème ezala po anini po aluli biloko po ya pona biloko tant mobala azoboya ko accorder divorce bino bomoni o asali tirbo akosele makambu ke asala boye asala ba avortement awa atiti ba makila lokuta ti ba biloko lokuta bakangi mobali siko licence na ye bakangi ye licence na ye ya kimedia médecin moyen sous a exercer métier na ye ezate tala pasi o mwasi aluki na vie ya mobali obalaki mwasi na bolingo lelo tala o male ya soso sala tirbo
eza vraiment parce que a influencer à kotiba na kati to moni maman étoile azo sala maman étoile aveugle na bolingo ya yebite pourquoi avocat wana ayaki kolinga ye ya kanisa lingaki na bolingo so nzoka lingi na bolingo solo te nzoka nde ayaki kolinga ye po a escroquer biloko po bana ne bazaki sur place te na Kinshasa ndeti na ya bolingo oyo ya ko pa gérer puis hier ayaki kolinga nango maman étoile ayebaki te amikosi na bolingo ti sikona nazo comprendre ka elote na fungoli ka misu te donc tozotala lelo 6e épisode ekokota ya chaîne ya film na biso tozala branché na 16h30 na Bellevue TV oyo ebotami lelo tozala branché po tolanda film na biso e osala biso bien makasi to fortifier Bellevue to porter main na kotala ba film na ko partager na ko tia ba commentaire et ko sala bien makasi ensemble to kende na aventure ango et ça la biso kitoko makasi. Je vous aime beaucoup la famille Libota. Vous êtes très chers pour na vie nanga na linga bino mingi famille Libota na biso botika malam o pa sepelite na loko na sali lelo en tout cas alimbisa po Fivette mayamba lekisi a finga gratuitement na sali lelo te na tanga pe communauté banda guerre oyo banda na yebi kutu te ke aloba na Bellevue mabe donc c'est donc ye moko ndem ta pousser nga lelo na yeba ke ye afinga ka Bellevue alors ce qui muto a resepete ko lese alimbisa botia ba commentaire na ça